ba vivant na moi si le roi ali kelembate le ko le ki le lo kanga mutema trolia mardi wana za ile languma moi c'est aliaka chaque jour tango zo chali to yeba ke na koti na danger au fona zaka na mbongo mikolo nyonso na oto polele erreur ne sana ba jeune belé o remarquer mutu soka kokita ko ba biloko ndako ba kotika faire aibi na ndako lo ko fanda aibi papa boko lui akolisi yo ozong sela rien kaka na ndako papa ozaso papa beti ki di ba likolo maso chali to o iba biloko papa bosa na retour nango après to mona ngona ba famille belé nzamba sala kana ba pasteur ba pasteur ba frère te nzamba sala kana ba to ba prière te comment mutasambela te copine zo sima mais so tali mbongo na manka mais bana bazokola na kimia po motema na déjà na souci ko pesa raison nzamba tala bongo la motema te malingi nzoto na bana tika na fula yi alingi lokumu na tika na ba debiara masango ba betra ke mabongo na baninga nzoka bazo chola yi e inda ka tonga masaka ndako defoka moni jo abaya kama moi sine penda so tali mawa yazo kanta to ba pege mbote ba oseka nzoka nde critique botale longini malamu na ko pesa mbota yamba bongo bokale mala wata tala shikito ngaye yo omoni yeyo anyokola ka mwasi na bana na oloba na yo bambote mingi ozwa ya lichio na olobela yo kokumiso bakumisaka yo wana ya koseka pour les chèques qui peuvent mettre la ke mabo pour ngana bike na classe na saka mingi les chèques bando betanga pe maboko et belé batombola misape na classe basala misama malunga batika na français ko kamaka te pe lo ka ba douane na kosi allez ka be mal parler ngazaki na chèque biso ba nga umana il est très kombo na kudina ko iboko mate mais pianga mbongo na ngaso ko tika na 50 fa na ko ba ke mbongo ekoki te yo na mbongo na yebaka tu challenger atembe paso bo ba tu fort ka yebisa yo bo kabeli pasi na bino ka pays pasi na bino kabeli batata mwasi ngana ashi na komi na ngona taka kitalatala ndeko na mi dongoli matokolo nga oya jama sekite jamo ko peksa mutu mabe na place azomona intérêt na malamu zana no wana yemo ko fa subir conséquences soka moni mabe si memo ko baise ye vomena bima na kende simba te etikala nyongo pa nzambe ke na bima ki yonde sala pareti etikali ke na fa na kanga maboko na betaka masola critique ya pays mais na bima te na coopérateur oyebi ke mukolo ba ko so ba pays nyonso ba ke na ngone église Congo ko kwa mutaliboso yelo ke zangi Congo message vraiment ba fia ki sasa minene akobima nzala pa na bango mona mobala kabini te comment mutaketia unité 500 francs sali 30 minutes na cabine rendez-vous nyonso wana na ndako tolambi pondu sa musune pas garçon na motion na solution bien ko pianga 3000 au mona masa na fiancé na ya solo batanga na université oyebi français ko balé na suka mais na kratio kwa zana nzala mibala pembeni ba carte ya ba cabine ya banani babima keno ndam po ba bombe na ba sardine bongo ko akola amfumu lengi betu tu yanga le keri ka ko community selma batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sari sabana baya lwa mu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozoridu kwankunga mimbo imatea trimana mambo landa YouTube télévision Salon Flori mama moyimwene mama mwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala maganda boyigoyela ungeri ki maganda boyigoyela. Bonjour, bonsoir Balandinho sur Metro Makengo, Tapis Rouge TV, la télé des réalités. C'est moi votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte où il découvre nous toutes sortes d'artistes, pasteurs, musiciens, comédiens. Lelo, ils ont sous les Kambaroka, moi, JPM de la presse congolaise sur l'équipe Mambabezala. Merci Nabino Nyonso, abonné Nabiso, Landarabiso, Oyo. Tout ce que na chaîne Abino Metro Makengo Tapis Rouge TV. Merci, moi absent César qui m'a belé. Bolimbisa abonné to ba vrai nga partout dans mon atibozali. Ngai on a retrouvé bino lisusu et sali plaisir na bino nyonso. Donc tout ça awa nazanga mona pasteur John oyo sepesa rabino oyo abete la rabino masolo alimbola rapesa rabino ba azong sera conscience ya ba jeune ya batu. Les autres années to betane masolo par rapport à l'idéologie des alaba actualité eza ebele pe akolobela ngo pesa concert côté ya relaxa bino nzela. Merci na les boss, les patrons des patrons, l'icône les baobab papa Metro Makengo Simon
Kabaka ainsi que sa femme Maman Christelle Mbumba Makengo depuis Suisse na Zurich. Merci à Ness Makia Didia Tabo Papa na Jonathan. Merci à Gilles Lamporio. Merci aussi à Mbouta Roger Mwana Mavala Bazolandanga. Merci à ma famille Molasoko, Lisette Molasoko, Motema Galok Soka Soda Poto. Merci à Katia Amandine Bino Nyoso. Oza Ebele Montréal Héritier Djamba. Misa Piation Soko Fondateur invité du jour Pasteur John. Moza Ebele Bozozela émission Oyo. Pasteur John. Tozanae Awa. Bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Qui me zali pasteur. Kitoko Makasi. Nicole Belé. Nicole Belé, mais par la grâce de tout ça. Très bien. Voilà. Merci beaucoup les amis Pasteur John. Pasteur John le loto ko ya ko zo sur émission sur la découverte parce que bato belé ba manka kibiso ngana yo na la découverte lelo to zongeli la découverte bandomono chaque semaine on nous en a biso ndenge zalara toujours Pasteur John lelo ezamwa participer mawa bato belé ba jeune belé lelo baza focaliser ba msuto mo ba côté ba makelemba ba msuto ba bombika ba mbongo pour ba ya kota concert ya fali o ezali le 29 o ezali actualité ezali ko dominer en tant que pasteur ko bomba mbongo to ko kota likelemba pona likamo songolo par les golera pona jour moko pona yo en tant que pasteur non ozon saraba jeune nzela batu nyoso na nzela ko limbula likambo wana ndengeni bon omoni mukili aussi la raté na bisengo na bao ba salati ba tika misu ba remplacer to se remplacer na kaka jamais replexa mutu mabe na place azomona intérêt na malamu ezana no wana yemo ko fa subir conséquences soka moni mabe si memo ko baise ye oyebi ke na mukili otoza ba musicien combien ba imba banzembo mususu sont landanga bien banzembo ba musicien batika na ba bar ebele bakufa mais so otali est-ce que bato baboya masanga po ba mission na bakufa ke lokola kufa toka mabeto tika musique yo musique mo continuer ti le batele marababi babina mais so ke mukolo musicien kufa ki jamais bataki nzembo na ye bataki banzembo nzambe po ba bongtsele sika ke kokende lola lelo bato ebele bazosala ekonzi ya kobomba ndenge olobi mpona kokambo baprépare bakende concert siko pourquoi bazalaka na souci ya kopréparaka fina bango ndenge wana te lokwa nde bazosela concert ekobeta mokolo kobeta wana oyo asalisi concert eza deja mosala na ye asalaka mposo mbongo yango omoni ebele na mokili bomipesi faute bokabeli bato ebele bakanga na bafamille bopesi nzambe mabe likolo baerreur ya buzoba makambo na bino moko boboya kopesa vi na bino forme botalelaka batu ye asali bien po eza musana yango wana azoganye mbongo so boye te mbongo kokota te faga aganye yo muto futi mbongo po kendo kota à part kokota concert boy te son de sepela ninyo yo salaka na sima pe ko peso kima lokwa musicien mais na kwa na yo lo ke sangi ba jeune kisasa ya basi na mibali ndo umana mso bandi konza ko saki ndumba paka nsambonge ko ma $200 kena kende concert na fana ki na VIP na talaki pembe na tukana sepela ki malamu ouais mobali pas après na concert après wana to ndeko sala fête to melaki ebele tala siko mardi na ngoso ki lundi so ki dimanche so mukolo ntango la mkana piak dépense sali ya kufuta ticket tout à venir na yo tango kofanda na kwa mukolo concert exacto fando si matam beta calcul lobby na yo pe simba bana na ba sepla na mwasi na famille place ba congolais ba erreur na pia ming erreur o na bato bo na bi erreur te yande mukile kindaka ebele bana bamboka poto pana bango moko atika ngo vide mama neti le lazo kemba akabela ke bambongo moko lokola we kwe akabana lokota zwa mais kendo tala bambonga bebisa na ba musicien oya sala ba chichani ba musicien pele ba nginda ba wanga na bango okotala mutabo maka ndoto na kopesa ndo ba concert na yo kaka masolo paso moni musicien tel ngam tuna bombaka mutaliboso na poto yo bombaka mutaliboso na poto ya fungwa mayo tikala wapi ngapela ngakate mutabetela ngaba archive akala mais c'est le cas oh tala wana ba challenge le cas betali cela les présents eux ko pesa vie raison na bana non moi si ba kotikala na nini yango moni buzoba mingi ya bato batikali ba bololo loka ba biso na kisasa partout ezan satate ko zanga mayele ya ko pesa vie na ngamo ko raison na ye mukili loka batu nyonso na sufi na ngana che pembeni mais na kufite na sotala ya baninga oyo kanga original landanga bien omene to salia kalki to komi nango netinga kalki na komi nango eza boy mukini mobimba partout baby et en États-Unis api mbongo komi passe ba covid ya ba corona chance de diminuer mais difficulté ya na ba compagnie mais ato tangi ndenge misala za suma la muté faut kota misala malonga faut ba baby sa yo to c'est pas du chance le besoin ba pistonner que na muto mala ya malamu
mais vie ndenge ezawa po koma mpaka ndeko nanga landanga bien place bato bazoyeba te kokoma mpaka na kobomba nzoto eya différent kokoma mpaka ezaka makambo ya yokolo nzoto te kokoma mpaka eza makambo ya nzambe yo moko mpe okotiela vi na yo kale okomi te ni satan ni nzambe a partir ya bisengwa mokili epekisi yo bomba nzoto koma na niveau nzambe atielaki yo nuna exemple nakendaki église na priaka nzambe azaka na nga mais mpo na kolia nakoka koluka kolia te nakanga maboko nazelaka pe ebonga or baningi bazokende tia mituna misala pamba mpo bazwa mbongo nga lokola natanga misala eza te na kosala misala sa pamba mpe eza niveau na nga te mais nakendaka nzambe alingi nga lokola nzambe alingi nga batelaka nga soki naboyi kolukela nga mosala nazolia te estce nzambe akomisanga ti dimanche wana etali busoba na nga nzambe mpo abomba nga nde soki nabeti kopi nabimi na liesi nzoto natonda te soki libumu ekoti eloko ba nzambe akotia sikoyo lokola nasambelaka bien aprotéger santé biloko ezalaki mabe na miso ya bato mapesi forme na kati lokola soso na leloko malamu bokokama na ntongo renaluka na nzala matama kokita matama evimbi wana ezaka miracle aliaka mabe me santé eza mpo apriaka mingi atambolaka makolo abelaka te mpo naza na protection ya nzambe mais yo osambela kokanga maboko nani akoya kotikela biloko na ndako olia ofele sanga obima makambo eza na kisasa bato mingi ozomonaka na apriaka nzala ngai boye naloba no polele na vie soko yebi calcule makambo naloba oyo okomona ke yo moko ndo ozotia vi na retard vomena bima nakende simba te etikala nyongo mpa nzambe ke na bimaki yo nde esala pareti etikali ke nafa nakanga maboko nabetaka masola critique ya pays me na bima te na coopéra te lokola ngai ye oyebi natali bashia na kisasa tozowelela kotia basi bazemisa to bakope ni tokobeta ya miki oyo ekobomba mwasi na bana bakola nga so nabika mwasi yaka ce qui fait na préparer déjà plan en dehors ya kolinga ye ni na ndobeta kope kotsaka ta 5000 po soka bengi nga ya senga na pesa yokanga très bien naloba no polele e ana kokweya oyo mwasi asa yeba yo okweya na kati ya santité mobalo alinganga lokola eza te seke mikolo akwei na oyo ozobanda libala sika na mbongo bibamba ndenge ni pasa expliquer on ndeko na bino mo kabeli bino $100 ou bien uti poto to Angola bokaboli 25 wana robeta calcula pieke landisa kyo 1 mois zakina mtoko wedeo te obando bamanzoto na ba savon moi mafuta moi kisi ya minu ou bien moi ko récupérer santé po mikalango tambola mingi na batia sinda bulu kutezanga miliki rien landanga ina loba no polele rien okolamuko kene kala wow tango mona mwasi yaka petit na lingio $25 de commission biloba or 25 wana soki esili ata botka na mwasi soko za na place musu te libala ekokufa ndo moni mwasi ona lingaki etala za ndumba te akuti yo na camion amataki omemie na essence etikalaki ndambu kote essence esili camion mayekende aza na droit kita matabisi mususu soko comprendre mais évitez ça on comprendre na oyebisa yo ba sérieux problème beaucoup motamba nango au moins nebeka ko trairinga et comme nzemo moko ba kotia te ya kala ya maya jeune garçon 24 ans hôtel masobi na na misinelongi ndenge mami chaki mangai mi finenga sasa ngai tala likambo komona nde mobali fautif ba vivanga na mwasi lokwa likelemba te lokwa oleki lelo kanga mutema tokolia mardi wana eza ile nguma mwasi aliaka chaque jour tango ozotia litoyi yebake na koti na danger ofona azaka na mbongo mikolo nyonso na ote polele erreur eza na bajeune ebele oremarke motu soki akokita komoyiba biloko ya ndako bakotika faire ayibi na ndako loki okofanda boye ayibi papa abokoli akolisi yo ozongisela ye rien kaka na ndako ya papa oza soki papa abetiki diba likolo amaso otia litoyi oyibaka biloko papa abosana me akotuna yango après tomona ngo na bafamille ebele omona pere obalika libende moko nasombaki mpo batonga weke wapi oyo ezalaki kaka wa moto ayibi yango mwana wana mobali akenda koteka yango na mitrai mpo azwa mbongo akende na mwasi na bar mwasi akosenga ye meshe lokola mbongo eza te abalukaki epa yaya alobeta masolo moko ezanga mutuna makolo mpo na kokosa meme nzoto ne bamaladi to bakabele $50 ko mwasi asepela oremarke azangi place kokotisa mbongo mazozwaka mbongo na kosenga mpakende kokabela mwasi wana libala te bajeune kino banango tala ebele oyo na biso polele yaya natalaka bajeune ya kisasa babolole koma moto abimi na $20 moninga aza na 4000 francs ye alali na 4000 abombela yango ekonzo yo ozwi $20 mpo obengi moninga tokemela masanga yo moko na bar ape na ntongo sokosaki bamelisaki nga me okuta moninga na 4000 na pasi alalaki nango likolo ekonzo asomima alipali aokatelanga ndambo
ndambo yazo katela yo mais yo zaki na 20 000 na butu ye kutu 4 000 comment muta 4 000 la bomba muta $20 morenya ki na suka na tongo komi piaka via ba congolais muta boya na prière tote akobonga ndenge nini nzamba va sala tala kana concentration motema faut que l'église pour ce note nzamba sala kana ba pasteur ba pasteur ba frère te nzamba sala kana bato ba prière te comment muta sambela ka to copine zo sima mais so tali mbongo na manka mais bana bazokola na kimia po motema na déjà na souci ko pesa raison nzamba tala bongo la motema te malingi nzoto na bana tika na fula yi ya yote Yuma. non te original botondi tale bele sala ozo sengela nzambe mbongo me yo moko soko za na 5 000 ba tena ko chango wapi komanga na beti cop na $10 na wanga ni nzoto na ngana ba difficulté na ko mika bana baro ndire bar nde pesa nganyongo na kofanda na komela ba mona ngaka prêtre mais moi sina bana minerva la bana silate moi si akota ba nyongo pa futa ngoma ko wanga na misusu jeune garçon na moi sina ba komela ko ma mikolo moi c'est ko tiga na sima ko defaka ko lamba na moto ko senga ko équipe nationale ma ko tiki makala te ma filo talaka mbabola na kwa moto na tokiselaka kuku mai nati ya mwana ya muke ko poko tana sinda fo senga makala pa ba voisin libala nde ya ndenge ni alingi lokumu na tika na ba debiara masango ba betrake maboko na baninga nzoka bazo chola yi e inda ka tongo masaka ndako defoka moni jo abaya kama mwasi ne penda so tali mawa yazo kanta to ba peke mbote ba oseka nzoka nde critique botale longine malamu na ko pese mbota ya mbongo bokale mala wata tala shikito ngaye yo omoni yeyo anyokola ka mwasi na bana na oloba na yo bambote mingi ozwa ya lichio na olobela yo kokumiso bakumisaka yo wana ya koseka pour les chèques qui peuvent mettre la ke mabo pour ngana bike na classe na saka mingi les chèques bando betanga pe maboko les chèques ya suka yeyo aiko John na kotema pena baba na classe penda lorea ta te ba ko bengana l'école nga na bike ba betanga maboko oh na zepsa nga ba betanga maboko bulletin nga ba zola nga fa pia nga ba rouge belé bleka misatu nga pe na za makasi kaka na dessin oyo etikali les chèques na les chèques so moni ble wana dessin tu etikali yango babilo kwa classe eza na retard te kala pete nazozongela su classe batuna nga nazonga na classe ni oyo humanité nga bina koka te mpo nazonga na 5e primaire baseka nga mena tanga batata baza misa nga na mafungu challenger alali awa ngandi emplacement makama nchiki cha pembeni emplacement ebele batombola misa pe na classe basala misa malunga batika na français okamaka te pelo ka badouane na kosi ale kabe mal parler nga zaki na jeka biso ba nga umana illettré kombo na kutu na ko ebo komate mais pianga mbongo na nga soko tika na 50 fa na ko ba ke mbongo ekoki te yo na mbongo na yebaka tu challenger atembe paso bo ba tu fort ka yebisa yo bo kabeli pasi na bino ka pays pasi na bino kabeli batata mwasi ngana ashi na komi na ngona taka kitalatala ndeko na midongoli matokolo nga oya jama sekite oyo komi polo longwe avoke de resepela tala kana mwana azokola soki yo zato ko simbisa enani tala famille na bino la plupart batutu babola obeta pena yaya libana nena bana misatu bazape na ngote tata mwasi yepe manka muta nalinga mwana obien zoma sekita pembeni kota concentration to kosomba lopango te pas ofutela ka mwana centrique na kolibé papa oyo affection ya papa ndenga ngaka mwana ta papa okufi kotika mwana za courage aluka simba na vie bino ba papa mwana zame manka mwana na yo jeune garçon okoya mwana temi na porte ba voisin ya tamaka nde baninga baseli bango anniversaire basombeli baninga secret yake na kopa bachela kenda mundamu lokwa mopa ya mboka mwana moko ya ONG ya ONU ya Ethiopie mais tata va pas zotina bacheli yo mela tata bolole na oloba na yo biloko aboye soki mwana zo ima na ndako ya papa mwa mapambole ya na mama ezate ya na mama mususu makamna na oloba ba voisin basombeli mwana secret yo moko kolo mwana sombela mwana secret te ba voisin asa so anniversaire pesi mwana o secret yo pozui bière mais mwana tel penda mama nanga yo fungola secret na mela confiance ya mwana pa mama mama ko fungola secret lo ka liboso lingi ya degré ya mwana
baza pe na bière na ye tala ba mama kisasa mais tango koloba o payer za mabe yo mwana na o propre osombeli ete bakabeli mwana na yo mongo kata ya mwana soki bakonzi bakati biso yo nini yo kata ya mwana tika bakata ya biso payer za mabe te Merci, ça fait plaisir à tout le monde. Merci aussi à Papa Métro, Makengo Simon, Kabaka, ainsi que sa femme, maman. Christelle Mouma Makengo depuis Suisse Nazik. Merci à Mbouta Roger Mwana Mavala depuis Suisse Nazik. Merci aussi à mon sponsor officiel Salon Flori depuis Suisse Nazirik. Nous sommes pour ça qui a bien contacté le numéro Zawana, vous avez contact direct na Salon Flori Nazirik. Merci Nabino Sobo, continuez à s'abonner à la chaîne Abisso Métro Makengo Tapirou TV, la télé des réalités. Vous ne serez jamais déçus. Vous continuez papa Pasteur John Oyo Azo Limbo la maison Panzan Terega Nengazalara. Vous donc vous s'abonner, vous commenter, vous télécharger et que ça là vraiment un plaisir. Pasteur John, namoni Olimboli Likambo Kitoko vraiment, ça est vraiment Kitoko. Lelo ils ont encouragé ba toujours pesa ba maté ya Kitoko, ozozong ça ba tunanzela. Mais ça ba jeune mususu, to pe ba fille mususu oyo, ba mola ngambo lobara, ils allaient le contraire. Ils allaient répondre mais quand on limbo likambo wana. Le contraire. Ba yo e motinda ba na banzela mabe tout ça. Yo kanga c'est le contraire ti. Ndeti mukamba ndumba. Obisa ndumba so sala asaki ndumba. Boutique ya sala bobili kama sala. Mais na lobby yo juger mutu par rapport à quoi? Et à copinae oko pexele na modeni so pexaka mutu loko ya mabela kiseke makamso malamu sala. Na ba no clair. Na lingaka kindumba te me na lingaka bandumba. Banduma baba trikolanga. Mutu na mutazana likambo pesa ipante o atengama yo wolola. Yo goza na baro melaka te mena kindumba ko bata ma champion ko tshaka basha batuze zemi. O wana pa goza la saka kindumba te me ko to ko mela masanga na ba perte dépense ye champion. Musu so na lo ba no vindengeza. Musu so mone mutu malamu azaka na bari te azaka na kindumba te me ko to ko escroquer batu na bambongo na bandaku ye. Musu mukile ya bongo. Musu so mone nenga za batambola kaza na respect batunyo so to saka mabete me nzoko nde moyibi ya butu na bandako batu ye. Musu so mone azala ka bonzo nde chauffeur na ko tsaka reversement pa patroté. Tous les mbwenga yakendaka nango ya kokosa. Na bité so ko comprendre. On a très bien. On a fait ce piste. Voilà. Chaque mutaza. Bako peso barote ka kolo bar lokola yakate. Ero mono teki osi masanga kyoko somba bakazi asi ya sika. O bambi posa lokolo teki te mbwenga nyonso na poche. Nana tuna yo. Est-ce que wana mabete kaka bandumba nde mabe? Boye baka makambo loba. Tangu tolobaka na puyaka te. Na lingaka nde foyeba ninyo ekomeli ye. Toloba nini poacha a changé. Mutunet inga. Na komo na moyibi te mbamako na wolola oza moyibi ete. Fobo ba moyibi na eza ya don ya koloka to ya nzala. Na moyibi pe ya nzala. Nga komelaka na iba trop. Nga na iba ko tutipa ba voisin. Ba va to kangama mapango bango ba ke église dimanche nga na koti na lekiti na sima. To tomboli to yibi. Na ba ser nanga. To iba pena taba wibi kolo. To buka matembela libanda ya quartier. Mama tembeleza suna na nini balabala te. Banda boche ba bar partout bar kale. Ah Congo baby Congo te ba balabala ezaka matembela ba ma filo, matembela ba ma kuku, ya ba mama do. Lelo yo makambo beba. Lelo koma na balabala kote ba chaka matembela ba kata koma ka ba kiti po ba cha bar na pokwa. Bo baby si Congo hein. Congo na pas ezaka bar te bar. Kala to ba bar faut que na adresse tel na Kasavubu. O bariki be na chez tete Kazai na feni Kelemba. To ba ba fata faut que na tela rompe Gambela. Oyebi OK bo ndo moni fata oyebi bande saka. Ndeto ba zaka so OK na Lemba, OK na kota feni so nini be na Sarakawa. Oze bango. Babar to ba na ba matete OK wapi lelo bare e banaka te o bariko be balabala mobimba kwanti coin bar. Bar na bar. Congo, elle m'appelle Congo côté distraction. Congo côté maman na distraction. Oyebi ke mukolo ba ko so ba pays nyonso ba ke nango na église Congo ko kwea mutaliboso. Congo pende ko kwea. Ndimelanga. Difficulté zo comme la bayaya. Na conjoncture mboka ndenge to pesi fever. Structure makasi ya ko pesa réseau pour batu bazonga na nzela ezati. To tomboli bisengo koleka misala kalande ezaka mwana mobali ba conseil na ba famille okomi la
kala sa mwana mukasa na 12 ans 14 ans omoni yo sa mwana mobali tala kolanda bana basi te bana basi bakema mabala yo ndeli konza famille ndengo zana batela classe to tangite misale ezali sala rapport venir eza tala ndebo makamane za kasute école kala te saka par côté ko classe batu kotanga civisme bakola kandeni babanga papa ndenge nini mama ndenge nini so zana ba yaye ba vivra boy eza kasute impolitesse kota na génération nyonso laisser aller comme même ifulu et y a tous les salités mais ça quand même na contrôle chaque solo na solo ba pierre à coin na bango nalo banayo on dit melangate laisser aller côté ngo moni soko zoyo ka bien te okendeka mabe combien de jeunes garçons basoka mbongo lokwa muto kote bango basate tino ba famille bakoma na bikenda kini mwana mobala ba 24 ans azimbongo na famille ore mama kuluta pese conseil pas kabele moi 5000 francs ah mwana nga kende liboso onengo sana tika umela pena nga bière moko somela biso de bière na mwana nga azo appuyer mwana beba e pa beba po makambebe e beba oro ba ketin oza mwana nga mobalo penga 5 minutes tala via mobulo ezana yote na famille yonde tala bandoko basi nyoso basaboy yonde tala na loba na yo lelo na ba famille ko simbela ba fi film esila na bayaya mwana 17 aki azongi poko bo simbele film bolali na pondu samusuni yazo kota na 0 na shawarma ndoto nezaki ya sa musuni oyiba ndoto pondu oh l'autre quoi bazo bunda bazo beta yo zo lela so ya koti na ine so la charmer koti tina ba chambre ndoto koti na prince et comme le rozo qui na voiture o sitika boy ye wana obete film tango yaka ka ngemo ben ya 2000 obaki ya nyongwa mapo zwaki yango zo ndamba shawarma yimo bandi o mena ndako balinga kaote balinga kaote moni papa baza fiti ta film basimbela kiyo ngaku tuna bundi na lobela ndengo za be fandala ko bangai te a balinga kaote watan ko yoka bezo sur 3000 yango privilège salo yo lingi nazo peso conseil faute ya état d'âme ya ba famille sata salama sumu ba famille za suna maîtrise te contrôle ici là et comme ka sobeta ka kopa so ko suka mbongo ba ko tuna place société pesa kana famille aux autorités moi si ozo linga alinga mobile kabele ka $10 5 on tourne place au sala raté le rozo kana $10 na bambonga 5 kayo cha SM kabo koma na ndaku nde boye trop tard Congo est baby na niveau 0 et Congo te mukili na pesa conseil sérieux pour talaka bana ba 10 ba komo bima na balabala bakenda ko tamanzanza bakendo pese au moins mwana muke ya 8 ans et 10 ans bana so 6 ba fa na ko ba otanga mbongo bolo kwa salaire mukolo na compagnie à l'état bana bazo tanga bazo ba sai quelques mille au moins ma pena fa ni belibu metonde aleki a commander ba misunya 4000 mwana benanda ka tebise komba ko tuna bolambi nini o pondu na komba te na bisa yo wana nda loko kombite ko lia te wana zo seka bi papa na ngana mama babola pour moi sentir na lia na bisa yo au moins ni pays toza landanga na ote yo simple au kotika la kondima nzambe bien te ceux qui pia ke le kio minga to kenda ke église au kotika na nzambe na munoko mena nzoto ko saba dega au kofingisa nzambe likole compétence ko likoba bi o nzambe mwana mobalo mwana mwasi o asambela malamu te olingi nzambe mongi ko lukate tala ngaka numéro 1 bimisa nzoto ba pesa ona nzambe chango na moyi luko yo ko kasala ba finga ba chola soko zo za sanfre zo bomba yo au pile procès yo lo kezangi Congo message vraiment ba fia kisasa minene akobima nzala pana bango mona mobala kabinité comment mutakecha unité 500 francs sali 30 minutes na cabine rendez-vous nyoso wana na ndako tolambi pondu sa musune pas garçon na motion na solution bien ko pianga 3000 au moins mwana masa na fiancé na nya solo batanga na université oyebi français ko balé na suka mais na kratio kwa zana nzala mibala pembeni ba carte ya ba cabine ya banani babima keno ndampo ba bombe na ba sardine bongo ko akola ba ko sombele iPhone 13 oso akena ngone école ba kamuka uti wapi wana pakosa yana nga poto mutatini nzoka pa akoko Sota okuta na ipo tongo tena téléphone momi nanga petit nanga zaka na chombo danse famille na bango ba na la njonde mosombi pa akoko okuta na mwasi abebo 550 nzoto na pa akoko mo so vi malamu au moins na jeune garçon ba mela ifi lokwa kota ndaka nganga 600 nzoto nyonso na botutu mwana mobali jeune garçon de obi babani chance nyonso ici et si là bazali partout comme quoi sumbana ngana
aussi sa classe okenda musalo swakate o bimaka na yewana na boko le bebele et après na bana basi misusu chance à vie ici là likola jeune garçon mona ke prêtre nzoka bimaka na ba mama mikolo ba mama basala ka ya zala 60 ba fille ya pembeni o ba imbaka na nzemo na Mario azoka pa mama wana bangi do pesa ba jeune parce que jeune na soko zokuta na jeune fille ozomona ke na prêtre nzoka ndo zo silisa na lo bano polele yango moni na vie ko briller betapite tambola ne kenge lukafi malembe ngakutu fomo sekanga mena ba ke mutoki na ndezo pianga lipa ngape na chaka suli to ya kakate mama na olinga awa ngakolonga na famille babonga te ngamoko bagare soko moni ngo seke monani soko monani te kanga mutema mais ba ke nango kolanza 2 jours te olinginga o sala ka wapi na sala ka te na za technicien polyvalent na terrain na attaque na kendaka na défense na kendaka challenger mabende sachet ya te yo somona lito ya boy ndena zana lingiyo na api akerme na courage so kanyi motema to kokoma neti bato baimba na banzembo soko boy katara kursi luka ya bien mais ba fia ngolelo ba ko kanga mitema te pasta mabende yango yo loba boy memba ko to abescro mibala bescro na mibala kisasa bolingi basi na ba présence ya ko kena ba bar projet moi si pas la projet mobile appartient de Bolingane. Vous allez le côté maintenant projet mon Bolingi ka ko kutana masika na bar, masolo ka na bar. So pana kotinda masanga 4 tours champion. Mais pana kopesa projet à venir de tokenda libale ozande ni to ozande ni rien. So ya zate mo na kuiti. Au kabele $10 maman dana sur la kuita santi ki mobile alingi bar mingi. Donc so panga ba miketi kana Chine me na kozana ye te basi pe baibaka. Baibaka o mobile à venir te. Olingi bar mingi. L'occasion na position de faiblesse itika ndimaka pona benda ka $10 mais au mobile so na pesi nzoto danchi batonga na kati aka na kwiti mukana mbaki biso na bar na lelo so na bar o mobile ndé nini mafilo uko na danger mama lekisi bon china ka kaka après mona ka changer nayo bazali mobile faut zana quand même yo yebi moi bar mais moi to kuta na parler bo fani be mama kuluta bangato yebi etema pesa bière valeur les omat makulu ba pesa bière moko ba kotuna pesa salak loko sombi bière muta solo ye ba kotuna tanga to illettré ba kotuna commune fandaka mobala malamu yo pa yokibiso mawa bolingwe koti makutanga mela mobala sombi langa bière za wapi o mikolo azati wana mobali na yo omoni mulanya masange pesa pisa fu afungwa yote ko komandaka masika ko chauffeur otai leka boy zala kuna bandana bengo ça fait 3 heures du temps yakao benga masi boy na ba jeune garçon ba fantri ba na ba quartier asala ka rien ko wele ko telaka na poko nde basi ba bimaka classe alinga bango mulenge masanga ba asenga soki nani ba utaki fete ba pesa bomsi na frigo ere komi poko azu yango akia fungori ka hotel basi ba bimaka 17h30 ale 17h29 aluki minangi misa to avida che pembeni ondra mere bele so basi ba komi pembeni soko soko nixo ko alangwe mami chomoni ngaite yo be fiango meli yo moko kasi yako zwa njoka ndeko zwa semi ya nyongo o bana babota makomoni mwana temi loka madiaduda mwana ndondo défenseur a 6 match mobimba lembi otala mwana ina batondre basona kana libumu avaya oui bana bele bana sengote mwana zotala mama 3 fois ondire na yeli nini pa mama yo mwana posa zonga lola ba changer ndaku Pasta lelo vraiment oboyi batela. Na je bisa onde. Vraiment. Biyaya. Au moins na famille bozana na nzala bana misu bana ba 24 ba zoate ba tela ka fufu ndaku. Jeune fille ko la mobula na mwana moko besu lo koso ko le kamikolo. Ba tata ba kime de pesa na zemi. Ata zache ba kima eboyete. Papa ebida mwana na lipo. Ozo mwana temi bolo kwa o mwana famille ta. Mwana makamlo kwa nganga. Asumbaka alere bache biloko na mesa po si sabino appétit. O mwana nini mama Ça va. Ça fait plaisir à hériter Djamba. Hériter Djamba, merci. Donc, dans la découverte de la rare bilingue, la découverte avec JPM de la presse congolaise dans Nil par ailleurs, dans Pasteur John Abimisa Babilogo Okarana. La découverte, on a s'abonner massivement, on s'abonner belé, on téléchargera beaucoup mantaka. Donc, ça va bien, on partagera et ça va vraiment plaisir. Merci à les Baoba, les papa Métro Makengo Simon.
Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Makengo depuis Suisse na Zurich. Nayebi que na manqué minu belé ngai dans de retour. Merci aussi à Ness Makia Didia Tabo papa na Jonathan. Merci à Chinois Noir Flelouki sous depuis Chine mon vieux. Bambote belé. Merci à tout le monde Bolanda Rabiso. Pasteur John tout le monde est auteur au Likamba concert. Tout le monde est pasteur mort, tout le monde a rayo penaye. Prophète de la nation pasteur Denis Lessia Lobby que non. Il y a à lever les rideaux dans le concert à Fali. Pour pas que yo pasteur après moutono bosso là. Est-ce que moi te bandimé mo ba moi ignorance c'est pas pasteur on a bandimi ba bunga place on a yé musaina nzamba ke ngobeta lever les rideaux dans concert ya musicien monde. Au moins te ke nda ko bungisa kondima. So ibino bozo mona ke musique ya mokili ya mabe pour ko ngendo kota mo mingi. Bien va passer dans le limbo là on va pas kende hier on va lever les rideaux kuna au moins te que pasteur de laisse mon pas beta ma be place wana na zangi ya koloba wana makamfo tunayi tunayi pourquoi au sala bongo ponga na bi évangile bagenda ko luka bato l'église ité vrai évangile que dans le place ba mais la noix place ba ba chambre ne pas que ndoté pour ba changer. Tant que poni kuna za champ de bataille o batu bakokota po bayoka fali mais est-ce que ina banze mona ndenga kolobela po ete ape batu après ça va ko conseiller to bongo la mitema to kende église champ de bataille nga problème na ngesa ka ke couloir ya vie ezal ko Adam to zo ba bouchon to ba champion en dame to gagner tous les dames ba gagnaka te ya fa au gagner dame faut misu ba sacrifier misu pe faut ba kangana kwa misu ba kota dame ba za na privilège so ba bouchon dame misu ba lia maka misu ba kangama misu ba kota dame ndenge pe fier ça to ya misu ba kozwa te misu fa ba simba faut muta aider bonga bo abonga misu pe ba kokufa so ko na compte ba te kokufa avant so na compte ba te koza piaka tikala piaka so na compte ba to ba kosimba te fa simba na bandeko mususu avali afa tambola pa bandeko mazana bana pe ba kota na ja papa wana. Problème nangeza cause la leader zaka otanga to zananité leader eza état d'esprit aboyi aida mena bato avali ali pa femoka bima andima tambola makolo ba chola ma ali pa mutoki sa témoin babiso challenger tout fait surtout yoli kamolo bela on forza challenger makasi passe na loba rapona betaka tolo kenga na bagare na yoka soni na kopité nga sawa kopa ndenge na ndenge na loba no makambo ndima te pona ebike à part nga mutu msako linganga ko likanga moko azate kolonga izanga comment on repère sa vie répondre à place on a entretien mais moi ebimi na fandi sa maladie na pe miko congé yani ya foye bako ngate ngako na kozala to fay na poma tete obi na ngako pesa na gare centrale toke makolo to 5000 na ko yati na 5000 na zongi su makolo ba mona ngana nzela na tambo na moi me 5000 na kendeke zongi comment na ko fanda tongo tipo ka sana bimo benga na kopa gare centrale na boy me na bimi pia ka likolo ko banga moi maintenant kende na zonga na 5000 ba wolola mena suke so fenga na kota liboko na libumu so bando ko ba calculo ndo mona leader za nani challenger za nani goigoi na nani o ba zela ka famille ba goigoi so to ba technicien de guerre so na ko senga famille ba au cas où na suki ba tel pete sengelo za habitude to aider mais ça na lundi mardi mercredi vendredi tiens oh ma passe akuti ba kami ba so ba ko mutu mzazo ka dessiner na message est passé o ko kuta ba tena mokilo ngo bamba mutu ko ndeko. Comment on retinga moti chaque jour vieux ça passe na kola ki ndenge ni pona kabelanga yo mwana kusoka koli papa bengana ke na ndako kende luka vieux moko mwana na papa bengana bongo yo mopaya zala mukolo fandela mutisiko copine simba ka te mwana mutamsa okangela misala molili yo obike piaker to bi maloko acho tous les piaker d'abord atonda raté piaker aboya ke lokote piaker atuna ka tout Pierre même biloke comme sur les bébés tchachi adamara kaka. Pierre azara non ba no polele. Keba le loko. Za honneur, zanga tout mais attend na valeur moke. Na kenda ba cop na so ba 3000 et continue comme 5000. 5000 frères a faux là des fois ba te beliti na lo ba te vele ba chola kango. Mais 5000 na poche ba Pierre net nga. So na mgina tongo mona tia sinda fona boya. Bo me anabino. Nani kero so melanga kabi moko ya 1000 fana kwa 500 umoni batutu na ndako babi openda valeur ne matise ka ngindi umoni ki yaye zongi e koma mwana atake classe atabi ke na tanga te meloko na boy kolia mwana tala kaye nanga balobini na corriger babi ke muto seka tanga lokwa komi na mbongo seka ta si sa classe sa misala
bana mike senga bango banguba ata na kobi kala sana corriger l'homme o corriger lenga te pas à l'échec pas à bisenga c'est senga na vie valeur ya na yo moko bima bololé à valeur o moko beaucoup na fait tato na lipapa bako peso valeur comment moi na famille a dépendre na ye moko ce qui fait azali leader qui ok na ba famille na ba verse ko liaka partout ba ko bengo lo kwa sang yakana ntango kene belanda pusu na sima ba so ba biloko vérifier lenga bango ba ya bona famille ba talebele on se kuti ba ningane na bado ba so mda ko sa ba ya nga ba linginga ba lingio te ba komisa oboyi ngana ko lingelo kwa boyete ndeko na boyi ngana leader vomenala na balabala na baninga to liko ka copie bibamba mena dépendaka na nga ke na tambaka na famille ponde ko nga za député ministre na kendo tala ebo so yambanga lokwa boyi akotinde eloko ngana landa sima pona kotika na mbwenga $40 tano so $40 ngona tano utapane na kikuta ba masa ngana barbo moni ngende kwa ministre wana $40 wana to so pasi landa kipusu na sima na zoko sa kwa pesi ngale yela so 4 wana bino open ande kwa ministre tane ba fuli yenjo kana na landi pusu na sima iya ngabo ete vomena kende mboka na kende texte ba tricot tombura na songa tana panyambi ya mbisi nga base kama mena matalikola kama makala l'idée na 3 sacs na teki musu na chango mipiku vala nange otikala bo wololanga mena santike ngamo na bomba nga babenga jona mafilo kende kite azaki na musala makasi fanda bongsele ba kiti na haji nanga na kino bongsara ba kiti na sala de fête na tanga uro ba bongsara ba kiti mama ko sala pia ke zali suma okokota na ba métier tala yote okolongola bana mayanzi tanto botaki te o bana 9 ans oncle longanga yanjo yo ndiko kozela fufu pesa mutongo eza makasi te pesa nde pengle bolole ti nzamba pambo. Voilà, merci. Ça fait plaisir à tout le monde. Pasteur John pendant Térénèse, partout. Vous avez aussi par rapport à l'émission de la découverte, et Kendara Boy, Bilenga Bozon, Kanakatia, Métro Makengo, Tapirou TV, la télé de réalité, nul par ailleurs, JPM de la presse, Giro Sokal, qui m'aramba bien. Mambabe Ezalara, donc comme tout le monde jeté une émission sur Pasteur John, parce que Binomo Rebika Nenge Ezalara, voilà. Pasteur John, toujours pété sur le côté internet, le tomoni, Baoba Morona Bisso, Netoyoki, Mutomodi qui m'a mis sur Babia Koufi, Babia Koufité, Rimer Ezalaka. Tout est bien que citoyen congolais, avec vous appelez patriote, les Kamala, on a analysé on est à Mutomodi Kembe, sans on est tous ensemble. Alors ça on est naïveté. Na la na France na comment ni Africa News babike na mawaka wana ba piba oyo ba pili mboka basala honneur ya RDC na NDBI ya que moi Timer à cerveau Timer na ibite ya na nini nzamba sungai ya mo il faut vivre le kwanga challenger na boya raisonnement yo so mona nyama beli o nyama so moni kobela nyama saka ka babundeki na muninga akokiete abeti passionné meme na liwa nyama po mona eo afani bazolenga ya pasi tana zambo so mona makako olenga so mona mbolo ka zolenga kolenga mbolo ka so bakanyana nyama bazolenda zo kama ndenga sila nakosi so mona ko ya fanda zolenga zo tutu ko fieve kainga pourquoi banyama bazalo ko abiso me babela karara cerveau na bango ezaka positif biso tolingi ba raisonnement oza pia kama rozo raisonner mbongo sa oza na copie okoti maladi na mutu ngana ko raisonner likambo le kinga mutu te ngana raisonner na niveau makambo eza na nga so na longi na tonga na 3000 na kosuka na sa 3000 po maele ki mangate voilà 3000 le copie na obetango eleli na nga feso nga dega mili kina na posa na ngome na komela te po 3000 okweya na songa na mwasi ya sinda na moni mando ida alamba kati mingi pasa na bana mando yo yangwana na coin maya te komi pio yo so aka ndete kai na seke na pompi fongola chanda ate zangi resho ningisa na maboko profiki resho maboko ningisi mai charge ngona kopo profiki longwe lobo ate za lobo demi me komi demi pour moi sur la matite tindambe okota na muno
Lukela ngoma pata ya 400. Kosomba ya moto te za rapepele luko elala pe comme quoi bar poto kilo kilo. Wanta ngomela 2500 tika les autres ko poko ko zandenge ni wana melango na 11h. Komela na 7h te ponzelo ya mbango na 10h. Melango na ba 11h pour pousser journée na prolongation. Ko le beta tati robiola na po quoi. Eh ben schéma vie. Schéma. Et bon, je suis un ingénieur. Journée, je suis 3000. Je suis calculé 5000. Je suis moutou. Bon, je fait ça avant l'air. Ngata, na vivandeng mon ani. Je suis na moine apia comme kolongo na tali 15h30 16h ini na tena palon dire manka. Mutali bosa ke no tala bandeko ye yo. Na bosa no ke malin be na ke de ti njili. Na ko bando bima 16h. Na ke na pas moko na calculer que faut 1h30 me mangana nzela poto na koma na kuta banga fraga na ma fufu na moto. Challenger. Tana okota kana mani ma fufu wana semte maka. Intuition nange tuti mala naza chansa. On peut na bateke na na kota muta nyongo na kuchete na ngina songa na bina pesa binombo mbote. Po tombola mwa kilo. So ka so bango oyaka pe kala yaka fanda. Tango zo fanda lisko tango moni ka ndi. Nana zawa boyele secret. Waso bando senga bana. Yela no mwana na koli Oyo na mwana ka mkola feti te bebe na ngai. Pour l'accepter na kuti affection na zongi si affaire affection. Yo. Oyeba. Omoka. Wala bo batelo ka fufu. Bo place bo lambito si misanga mwana. Abe bisangati. Ke sakana bani. Bagata bani nga bana ke sakana. Bo babatwa. Tena bisao. Se mama na bibi na soba. Ya wewe linga mingi mikolo, na tima na maboko sikobo. Linga mingi mikolo akoza maele se mama na koti kuna landa baninga. Voilà, toi. Voilà, cher ami, merci. Émission de Makassi. Tu as mis émission de la découverte. Sergent, tu as par rapport au monde de la fin, on va dédicace. Et puis, tu es belé, en tout cas, les émissions arrivent vraiment sommes. Papa Emmanuel Miyuna Batikayo, Yemoko Pati Luka, sans oublier Marco Loko na Irlande, na Pesimbote na Yemoko Eric Manzaka, sans oublier Yomoko, Jires Makungila, na Simabili na héritier Djambana, Ratika Zadi, na Bibino tout, ba challenger, na Batutu Bazalakawa, au tout est quoi, tu l'as pété, au Matia ba challenger, na Pesimbote na Yemoko, Gino, Bambote Bele, Boumela, vraiment. Mais ça, je trouve qu'on a pas de Eli, on te développer après Nzamba Pambro initiative malam. Que Dieu vous bénisse. Numéro nanga plus 243 84 75 18 112. Vraiment au tribunal de Barayango de base. Vraiment de onanga chaîne abisso Métro Makengo Tapiru je bosse abonner massivement chaîne abisso nabino. Vraiment awa base mondo so batela peut na live na makambo belé. Nzamba Pambro botika malam pendant de onanga. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. C'était la pasteur John Aiko, donc au ACP Sarabino, à Tal Sarabino Nzela. En tout cas, ma plaisir Nabino Nyos Oyo pour passer confiance à Kolandangai. Donc merci à l'icône les Baobab, Papa Métro, Makengo Simon, Kabaka ainsi que sa femme Maman Christelle Mouma Makengo, Maman sociale, Maman Yabane Belé, Nabi qui est absent c'est ça Belé. Donc rattrapant quand n'est la maman donc boza bino boza yangai donc sans bino mobulu donc on est ensemble au travail toujours. Merci. Nes Makadi Atabo Papa Jonathan, merci à Gilles Amporio, merci à Mbouta Roger, Mavala, merci à Papa Kiss, donc Bambote Belé, merci à mon sponsor officiel Salon Floride depuis Suisse Naziric, merci à Bavre Nanga tout Nazongi déjà, na mona ibo bengi nga bo commenter, WhatsApp nanga ezali plein Angola, les États-Unis, na Suisse. Partout, vous allez continuer à s'abonner, vous commenter toujours. Nazongi déjà, donc avec Héritier Djamba, donc Oyo Atkaka Touzarane, toujours ensemble. On est ensemble vraiment. Merci à Pierrette Moké, Pierrette Moké Bambotebe, parce que vous allez. Merci à Lisette Molasoko, merci à Cathy Amandine, merci à Nicole le pétrolière, merci à tout le monde. Partout vous allez. Merci à Rose Miek, Blanche Miek, merci à Blaise Nsaka depuis Saint-Etienne, merci à Bino Nyonso.
continuer à s'abonner à la chaîne Abisso Métro Makengo Tapiru TV. Pour la décité, merci. Namoni la caméra hérité de Namoni Ratika Zadi. Merci Nabino Nyonso pour continuer à s'abonner et ça leur m'a plaisir. Quant à moi, je dis merci et bye 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 bye. Amfumu lengi lengi bedu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu inu keri ko she ah papa uki sarisa bana baya lwa mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwangu mimbo imatea trimana mambo landa YouTube télévision